L'histoire des jours dit na TV. Claudine Nasala Kindumba en tant qu'étudiante pour na pasi. Arobi mama di kina na ona souffra na vie na ngati. Na lala nzala na poto en tant qu'étudiante. Ona tikala ko lala te na Congo na mboka na biso. Soit témoignage na ngai. Ba parents bazo tindaka bana. Bo yokaka mingi te. Bino moko ifo boye bana ko checker et puis bo comprendre la réalité. Voilà bande na ngai. Landa lisolo yoka témoignage ya étudiant comment akome ko teka pima. Aosala kindumba po ayebana ko s'en sortir na vie. Oya tikala ko sa na Congo te. Bande na nga. Le d'ailleurs est risqué. Le d'ailleurs est risqué. Suivez l'histoire du jeu juste après la pub. Hello kwango bozela ki eye lisusu 50% ya solde au lieu de 20 €. Les 200 premiers clients barozana 10 €. J'ai 8 couleurs noir, benda beauté te yangoyo, benda beauté rouge noir 10 €. Naturel ba o ba somba ba yebi rouge noir botala dikina nda bwakami c'est du pétrin ya commandé 10 €, solde à 50%. Les 200 premiers clients seront servis. Ya keba musaka balobi jaune 10 € ya sala provision ya garde-robe ya garde ba perruque ya mwasi nde divergence musaka nde musaka ndikina leki ya mana patience mwasi kitoko ya couleur jaune nde makambu yango wana tobwakami na marron entre ma di chocolat mpona biso tolobaka lingala choco ya marron nde marron erataka te ndikina ya bwakami na marron 10 € au lieu de 20 € ya pesa commande. Les 200 premiers clients seront servis na 10 € après prix ekozonga normal wana to wana jaune noir ya mikolo yango wana deta yango wana jaune liboso noir na sima ya pesa commande 10 € ya pamba ya bourre ya pamba ya bourre. Tobwakami, je m'en fous de vos avis. Waneza couleur orange, kombo nango yango wana ya. So bio bwakama, ongenga koleka sanza, couleur orange yango wana. Tala ndiki na mbwakami ya. Nyoso kaka makambu. Pesa commande, tozana 8 couleurs, blonde, noire, choco, un rouge noir, jaune noir. Bomoni ba photo eza ko circuler yango wana. Donc yango nde makambu. Soko commandaki noir, ou commandaki marron la fois passée, tia moi orange, tia moi rouge noir. Ya ezara na mundu ki tia lisa, c'était muta osimbelo fimbi po lati blonde ate. Siko pourquoi pas essayer les corps. Wana ya noir, ya tande mwana mama bwakami. Ya passé vos commandes. Les premiers arrivés, les premiers servis. Le 200 premiers clients bakozwa na 10 €. Après ça, prix ezongi normal. Tant balobi c'est du pétrin, c'est du pétrin. Ya balobi c'est du pétrin, c'est du pétrin. Oh, intégration. Ya moi je suis intègre. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne notre m'a dit Diki n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné tout ya Diki na TV partout dans le monde de Sika Bozali. Et je dis bienvenue là-bas nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. Quand je dis ici c'est la famille Bandeko, dans le barango et je souligne, c'est la famille. On parle de tout, sauf rien. On parle de tout sauf rien. Sans oublier ma sponsor officiel de Kina TV, Bairo dans l'ombre, ma papa na ma maman, ya fondation de Kina. Dollar, pound, euro et loko pam. Bon, au coin de la franc congolais. C'est du lèche tombé. Yo soutient kanga spirituellement, financièrement. C'est qu'il y a un nanga pambola yo. Étudiante, maman de Kina. À l'époque, ya biso, ils allaient Canada te. Na époque, na biso, ils allaient Russie. Tozalaki na facilité ya kozwa visa po muta kende kotanga na Russie. Wana ezalaki projet ya baboti. Na kondanaka mama na ngai te pourquoi parce que elle voulait que le meilleur pour moi. Abandeka ko souhaiter meilleur pour moi. Mais il fallait ki ayeba réalité ya poto.
Muto nana bimata Kinshasa te mama. Aza na difficulté ko comprendre ndeni ba vivaka na mboka mopaya. Mama na zui visa na ye na mboka Russie kotanga. Franchement, ngai pona ngai na yeba eka ki Russie, eza na ba conditions de vie eza poto. Tout était OK. Makambo nyonso neti paradis. Mais j'étais choquée. Ya vivre en réalité. Mama dikina. Mama na biso baboti nanga basungaki ngai pendant quelque temps. Mais quand on s'est renseigné, ezalaki juste kaka était okokende tango okoma kuna ba misala ko sala ezebele okosala okoyeba ko s'en sortir. Mais ce n'était pas le cas maman. Ce n'était pas le cas. Na Russie déjà musala ezala pasi pona bango mo ba kolomboka, pona bango mo bana ba résident. Siko yo ye na visa d'étude pona kozwa musala wana et pesa melaka mutu nyonso tout. Malheureusement ça faisait des mois. Ça faisait des mois, les temps passés. J'ai pas eu la grâce de faire quoi? Yakozwa musala. Donc, baboti bazo songa, ozo tanga. Donc, vie ezala ki stressé. On a dit qu'il des fois, nande kulale la maki. Des fois, na olale la maki. Des fois, olala nzalo lié l'autre côté. Pour l'autre côté, ce n'est pas seulement toi. Donc, bozo se retrouver dans la situation en tant que jeune étudiante. Mon toi, zana moi lokune, a obattre la moi pour éco kane fils kata moi 2-3 jours. Donc, c'était difficile. A tous on a posé au kaba. O yebi ke oyo na zana ngo yango. Le temps batinda kambo na yebi tende ina ko s'en sortir. Mama dikina malheureusement, nde baloba kaka. So boza na pasi. Kozanga. Bako yela yo lisolo, bako yela yo kope. Comment kokende na ba dancing club. Mama dikina na yekola kobina na ba dancing club. Kobino nga na yeba kite. Et puis ba dancing club wana eza ya bata ya sula, ya bata malonga te ya tina te. Po bandi manwara kende kobina kuna. Donc ezala ki passe. Mais on a fait ça. Nazanga mon côté toza ebele. E bande kokende kobina na ba club. Eye kokoma penda ko teka nzoto. Eye kokoma penda ko teka pima. Parce que tango bandi kobina, mutu musu akosimbo na libele. Mutu musu akosimbo esika wa kokai kosimbo te. Au fur et à mesure ozo sala ngo ozo moi quelque chose, so mwana eza kolongwa, so mwana komi kolongwa tina komaki na niveau. Baboti bande otinda liso eloko te. Baboti bande so kotinda eloko te. Soki osengi réponse na bango eza yo mutu oza kuna. Yo mutu oza kuna bunda kaka, oso komi kuna bunda, oso komi poto. C'était la réponse de ma mère. Na bunda, et si na komi poto. Mais c'était pas ça. C'était pas ça ma réalité. Na bunda, et si na komi poto, maman dit qu'il na osala nini. Na osala nini, maman. Des fois, il faisait tellement froid dans l'appartement, tu as au Kabola, na ba jeune étudiant que des fois, vous obligés à comer la vodka pour se réchauffer. Maman na comment comer la masanga. Na comment comer la masanga. Masanga ya makasi ya vodka, maman. Po olongola somo wana obina liboso ya mibali po olongola somo ya kosala eloko moko tikala kokana te na vie mama dikina. Si j'ai ezali malamu boloba bopesa conseil. Moi aujourd'hui je me retrouve avec beaucoup de problèmes dans ma vie à cause ya voyage on a kendaka kotanga. Ma mère elle est inconsciente de ce que j'ai subi, de ce que je fais. Et puis tilelo parce que ma mère elle était mal informée. Balobi soki na komi ba misala ya betidi ezalaka. Donc la vie était facile. Donc mama bundi akanisi mwa mbongo atindi aza kotinda ebikete pendant un moment kosala nini akokata yo koyeba na kobunda. Mais il faut ba boti bazala prêt. Soki mwana kuta na musala te, soki mwana zui musala te, ozala toujours na possibilité ya kosala nini ya kotindaka. Parce que nde mboka ngwe koma pona kozwa musala ezozala pasi pona ba étudiant encore difficile. Loba ba mboka msusu neti ba États-Unis, je sais pas ba mboka msusu bazana facilité pour misala ezala kebele. Mais na ba mboka nyonso tuté. Na ba mboka nyonso tuté. Abi mama dikina na koma ekosteka nzoto. Na koma ki penda escort girls. Donc obengi livraison à domicile. Mais vie nange komaki tellement à danger que j'étais obligé nazwa mutu moko a protéger kangai. Donc lokola gérant, lokola aliki na ye, na ke na mutuka
a déposé ngesika na kei a zelinga soki ezali iner soki ezali kei ya butu mobimba akoya kozwanga. Donc c'était une protection de ma part, mais protection wana pe bande ko coûter parce que ezalaki 50-50. Soki bakopesa peut-être 50 €, le mesa kozala na 25. Soki bakopesa yo 20 €, ya kozala na 10 pour ye pe azo disposer tant na ye. Et bande kosala ke ba client moi basalo mabeza te. Mama Dikina bato ebele bakufi. Ba porter disparu. Mama, mutu soka pesi mbongo nyo, mindele baba perverse. Mutu soka pesi mbongo nyo mama, azo kende na yo, azo bima na yo, akangi yo kingo. Na evanua. Sana yeba kene evanua ki. E bongo soki na kufaka mama. Balinge baboka nga soki wapi. Mutu azo bima na yo, akangi yo kingo mama. Ozo ganga ye, ezo sala e bien. Ozo ganga ye aza kusepela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, maman. Afinanga penza kingo na mona liwa. Na mona liwa na miso. Na perda connaissance. Et puis, tant oyo falaki, toyokanaki esali nini elekaki. Gérant nangai, alik nanga, abengi ba appel manqué. Ayepe ko benga ye client. Abika kete, azo se reposer. Nde gérant lobi que je suis là, ça fait déjà presque 2 heures. Naza nazo zelai. Nde na lamuka na bambata na contrôler téléphone na moni ba appel manqué. Je n'écoutais même pas les appels manqués parce que j'étais partie. Maman Dikina, il y a beaucoup des étudiants. Bakufa, batouana ba batute, bandeko. Ndeko mwasi azui photo ya mipende na ya kangia tindelinga. Ba client mususu a omela cigarette, a oboma cigarette na nzoto na ye. Donc, yé, pas si wana neza ko excité yé. Abi Mama Dikina, d'ailleurs, les gens n'ont pas pitié à banabat. Mobali yazo kende na yo. Ao me la cigarette, ao tobela, nzoto na yo. Et ça pesi mbongo na ye. Il va se servir pendant 1 heure, pendant 2 heures. Kobeta ya kobeta. Des fois, on a chicote. On est tellement pas si que, on est obligé à repayer pendant 2-3 jours. Et il y a beaucoup de gens bakufa à cause ya nini ya violence. Batwana mama baza batote. Na ba certes na bango kili. Ba makambo nga na kutani nango. Oko se retrouver na réunion moko boye. Batu bafandi rondre na kati. Batiki yo mutakala wana. Batiki yo mutakala. E babandi ko bima na yo. Mutu na tour na ye. Batoyo mama nanga. Mindele baza malamu. Mais perverso mindele ba nango. Batu mwindu na bakomi na niveau wana te mama. Je te dis, na teka nzoto nanga pendant des années. Je sais de quoi je parle. Na yebi betidia mingi bakwea na piège. Oza na mbongo te. O se retrouver yo moko. Mais ça na batu mingi bakuta na liwa pourquoi? Azo mona kabola mbongo bazo pesa ye mwa ezate. Ya lokolo yaka yo moko kendaka yo moko. Okomi cible na bango. Okomi cible. Mama Dikina bandako eza. Bandako ezali ba sous. Ba cave si je peux dire. Ezali ogangi mutazo yokate. Ogangi mutazo yokate. Basali yo bakoki kosala osili sobimi. Bo soko za yo moko. Soko za yo moko mama, okobunga bien, porter disparu, okobunga comme si rien n'était. Bako dissoudre on acide, bakati yo mikie, et ben voilà mama. Na mona pasi. Mais muta yebite, mama nanga yebite. Na teki nzoto. À l'époque, na biso ezalaki réussi. Maman réussi, eza pasi. Eza mboka ya pasi. Mais ma maman n'avait pas cette information. Azalaki une information ranate. Batu mingi peut-être. Toki bayoki lisolo nanga. O bakozala franc. O bako yeba. En tant que bétidia, nde vie ezalaki. Bakoki ko témoigner. Mais malheureusement, Congolais, toza na culture wanate ya kondo baka vérité. Toza na culture wanate. Na yako bimarisi. Par rapport à ya kindumba o na salaka. Na kuyaka na bétranger. Batu bayaka vacances. Balouenga basali o nyonso tu. O bakoki kosala.
C'était un homme sérieux. Aye, pour aller dans la fantasme na ndumba. Tanga zongi na France. Après, on continue la communication parce que comment qui client moko régulier. Oh, vacances à Pâques, vacances à Boé. A koya na Russie quelque temps et puis boko ko fanda na hôtel 2-3 jours et puis à se libérer mbongo akei na yo. Mobali wana nde amemanga. Mobali wana nde amemanga. Na koma na France. Asalelanga makambo na bima kuna na ya na visa. À l'époque, nayebi te soki lelo moto aza na visa ya Russie akoki koya na France, nayebi te. Mais à l'époque, soki oza na visa ya Russie, okoki koya na France te. Il faut ozala pe na visa ya France. Mobali wana nda sauva vie nanga, mais avec beaucoup de difficultés. Yeba ke moto azwi na kindumba, ako traité ndenge nini. Il est aujourd'hui le père de mes 2 enfants, mes beaux 2 enfants. Je vis avec. Je vis avec. Des fois, nakoma kotia ba limite. Mais akenda ko vivre ba fantasme naï libanda. Yango na lingi na beta témoignage nanga. Paso na mona na Russie, batikala ko mona te vi nanga mobimba mama dikina. Tu peux t'imaginer que mobali afuti mbongo. Asali eloko te masumbeli yo kaka. Isi boyoka likambo. Afuti mbongo. Alali yo te, mais asaleli yo kaka. Asumbeli yo, asubeli yo. Habitala ba fantasme, ba ndoki, ba diable en personne, ba touté, surtout ceux qui muta futi mbongo de mama dikina, ezala mbongo ya pasi. Et il y avait plus moyen pour moi de continuer les études. Mutu ezala ki posé te, mutu ezala ki calme te, na otanga ndenge nini. Mais maman nanga atinda ki ngana espoir ya kobongisa ye. Ya espoir ya une vie meilleure. Espoir ya une vie meilleure. Alobi mama dikina, namoni pasi. Ba osalelo, ba osumbelo, ba osubelo. Ato kangi munoko mekokota. Ato kangi munoko ekokota. Azo subela yo, amoni ki okangi munoko ya finyo munoko. Basuba ni ekoti na munoko. Apesaki mbongo na ye. Po ezalaki na batarif. Ezalaki na batarif. Soki atuni alobi aza na besoin asala fantasme na ye. Ça coûte combien? Yaya. Fantasme wana okoyeba te. Okoyeba te. Avec expérience, nakomi kolinga kotuna fantasme nini. Fantasme nini. Pona yeba kotia, pona yeba na kotaxi. Eza na bato ebele betidie ebele ba camarade na ngai ba Nigérien bakufa na Russie. Bakota na bandako babima te. Babima te mama. En tant qu'étudiant, ozana yo résidente. Ozana résidente. Ba oza ba papier, ba tchiti d'université, ba kolobela ngo pata teke te, ya une étudiant te ba kolobela te ba kobeta lisolo te. Lelo kutu Dieu merci maman ba TikTok ezali, ba YouTube ezali. À l'époque ce n'était pas comme ça. Mutabungi boyo kata te eloko te nini te, bozo kende ka bobambi ba papier. Chili kambe kolala nie. Mama dikina beta lisolo nanga. Mobocho alinga tinda mwana na ye. Eza na Canada, eza na France, eza na Belgique. Pona kotanga. Certes, ba misala ba jeune étudiant ezalaka. Misala ba étudiant ezalaka. Mais ba boti ba se préparer en conséquence que soki mwana zwi mosala étudiante, ba yeba ko dépanner. Soki mbongo wana ezate, ba sala nini? Ba continuer ko sala économie, tango ba ozala na mbongo moko ya ebele ya malonga, ba tindi bana. Mama dikina. Vinanga ata na sekaka. Mais âme nanga ils a détruit. Mon âme m'a détruit âme nanga par rapport à ma kamuna viva. Je peux pas tout expliquer pourquoi parce que on vous comprendre te. Parce que on comprendre te. Mais mon âme basimba molimo nanga. Basimba conscience nanga, basimba subconscience nanga. Aujourd'hui, je suis mère de 2 enfants. Malgré mes enfants. Mais on dirait
La joie de vivre ma camion na tika la onka 50%. 50 wana nyo surtout ba moment difficile on a passé na réussi et qui dans la mutu moko te ya membre famille nanga aibi makambo na sala na réussi. Ni ma maman. Ni ma maman. Mais si elle savait des fois combien je la détestais pour avoir subi makambo wana. Maman dikina si c'est à refaire. Ceux qui boko tunanga ke na ndenge vino ekomi sikoyo. Maman na atinda yo ou bien tinda ote. Maman bandeko les champions. Dès que moi ça lobi a préféré maman na atinda na réussite. A préféré ata bano ya boti ba bota mate. A préféré ça la vie na Kinshasa. Na université Congo avec souffrance, avec douleur, na yebi ke soki nzala na ko kene pas maman leki. Soki nzala ata na balabala na quartier na kosenga bilia. J'allais pas me prostituer. Parce que quand on se prostitue, maman Dikina, c'est l'âme qui est touchée. C'est l'âme qui est détruite. Wow. Zamba consolé. Mika koloba ezame. Toloba nini. Ndeko mwasi alobi. Soki tolingi totinda bana. Ndeko na omoko aza na projet ya kotinda mwana na pota ya kotanga. Eza malamu. Toloba te bandeko. Liweza partout. Liweza partout. Na Kinshasa, babomaka bato. Bolali bolamuki babomi mutu babwaki na balabala. Mais, selon témoignage à ndeko mwasi, Moboti zala conscient. Kolanda bilobele ya ba Congolais. Congolais za peuple moka lobarane. Ana facilita koloba loba. Kolanda te. Ne fais pas des choses parce que tu as écouté, parce que t'es. Oh, misale zalaka kuna. Oui, misale zalaka. Réalité poto sukina no komte. Oh, yebate. Misale zalaka, oui. Mais ana bato nyo surtout te. De bazoka chance wana. Ya kozwa misala wana. Parce que na mboka ngo, bana na bango mo baza bazoluka misala. Misala ba jeune. Na France, ba jeune na bango mo baza bazoluka. Na Canada, yaya. Na yela bino lisolo étudiant Canada. Ay mama Dikina souffrance boy. Immigration awa. Bato ba koti telme belé mama. Bato musu ba komo lala libanda na Canada. Na bino ne dit pas ça. Oui. Abi arrêtez de vendre des rêves. Ata mutako yoka te mais faut voyer ça bato vérité réalité poto. Ce n'est pas comme c'est moutaye. Akuta na musalaka lelo lela bandi musala Canada baluka kutu batu bazalaka te. C'est du archi faux. Bien. Non mais maman on peut ça conseil. Ndeko mosa lobi si c'est à refaire. A oponati kala na Congo, atangela na Congo, abalela na Congo, abota bana na Congo. Là au Congo, son âme n'allait pas être touchée. Là au Congo, alingaka sala makambo ya sali na réussite. Alingaka sala makambo akutani na mona vie. Donc, c'est une personne qui souffre au-dedans d'elle. C'est une personne qui souffre, une personne qui, je ne sais pas quoi vous dire. Bandeko. Soki likambo komeli mutu, ndeto te ya makanisika wana. Il n'y a pas de mauvais moments ou de bons moments de parler quoi que ce soit. Donc, toujours te ya makaka. Ndenge ni toko. Na bana na biso, ata bofanda kane vili moko, ba jeune balubi ba makambo ebele. Biso nyonso to tozala wana. Toleka wana. Maman zo kanisa oza na école, ndeko so pumbwaki autant de kilomètres. Ok, na yo. Oso kutana kana liwa. Mais heureusement, il faut na sala les retours. Pourquoi? Parce que, donc, mère, a mis sur ma case. Heureusement. Bon, so kazala kite. Heureusement. Et ça, na batou moussousou pe, azu il aime sous conscience qui était, na zanga moko. Mais la plupart, moi, on a coli, na moi, liberté, ya poto, na liberté, ya Afrique, et ça, des choses différentes. Ndeko na biso na yeb sabino, aza alcooliste. Amela masanga makasi. Amela penza masanga. Ndo yo la muki na tongo. Ye, il faut Alexa, ce qui vodka te, whisky à sec. Ndenga na otomela kati na tongo. Yolande. Ndenga na otomela kati na tongo. Ndeko mwasi abandanga na whisky. Na vodka sec. Donc pour dire que aye koliango.
Les dehors est risqué. Minga kodobezali, mais tout ça kamayili. C'est tout. Tout ça kamayili. Alingi bino à trop, des gros bisous na bino. Ici, c'est la famille. Quand je dis on parle de tout, il y a des tout, sans exception. Sans insulte, sans injure. Si tu n'es pas d'accord avec moi, d'accord, je respecte ton opinion, mais respecte aussi mon opinion. C'est ça aussi. Bato baza na grandeur d'esprit. Na sepeli na nga na likambo salite, mais je respecte ton opinion o ya kosala. Donc voilà, kolingaka te bato bamonaka neti yo omona ti, ata bana mapasa. Kolingaka te bato soki ozwi gauche bato nyonso bazwa gauche na. To bapandisango. Lelo ya mosusu oza na besoin na nga te, lobi okoza na besoin na nkete dikina beta likambo. Nakoya, nakobeta yango. Quel que soit, ezala ya pasi to ya esengo, nakobeta yango. Pourquoi? Nous sommes des voix des sans voix. Nous sommes des voix des sans voix. Ni parti pris, ni rancune. Des voix des sans voix. Obi, nazwa qui conseille, et pas ya famille ya maman. Je dois apprendre à respecter mon travail. Si je respecte pas mon travail, toi, tu ne le feras pas à ma place. Donc, pas maman, pas si, toujours là. Mais, na otiela bino, bomona garçon moko abongi na Russie, atindeli nga yango, abi mama diki na moni, esuka ka wana. Aomona na pete, na basi na mibali, basala kindumba. Mibali baoki no sepelisa basi, mibali mingi pe bakoma kozwa bango na sima. Pourquoi? A cause ka ya makambo belebele. Bomoni garçon wana, aza ya kobunga. Garçon bomoni wana, aza ya kobunga. Nini ekomeli, nzambe dayebi. Donc, que Dieu nous préserve. Ce n'est pas que soko fandi na mwana na yo nde mabe kokoma te si, mabe kokoma na ngonga nyonso. Mabe kokoma na ngonga nyonso. Mais tozalaka conscient que mokilo bana bazo vivre komi mabe makasi. Tosolola na bana. Eloko kosala mosusu eza te. Solola na bana. Yaya, oza na université, koyoka motema pasi te. Ata oza na iPhone 16 te, ce n'est pas grave. Ato lati elamba ya marque te, ce n'est pas grave. Concentre-toi na ba étude na yo okolata. Dans la vie, il faut jamais faire comme tout le monde. Bandeko, vous savez, moi, j'ai béni mon père pour l'éducation. Parce que je suis quelqu'un qui, aussi longtemps, conscience nanga, ils ont eu bisanga qui likambozo ça les a mabeti. Ata, contre 1 million de personnes, na kozala na vie wana na bikite na sali likambo. Et c'est très important de parler avec les enfants. Parce que biso nde tozo contribuer na éducation ya bana. Entretien ya bana. Formation ya bana. Ezaka lokwa mokuwa ya mukongo. Po mutu azala tout droit na vie. Ata likambo yo oningana te eza par rapport ce que les parents s'aimaient en toi. Parlez avec les enfants. Batabo ezala te talisa bana. Parce que naki lelo bana na biso tala mwana mokie me ayebi déjà kopuna. Azotala baninga, ye aza na iPhone 13. Moninga déjà aza na iPhone 16. Ah, mosusu moboti ne aza na facilité wana. Mais lem susu yo, moboti ne aza na facilité wana te. Il faut kozala ni kosepela na oyo ozala. Ce n'est pas la vie des autres, nde kolongolo oyo ozali jamais. Ni les moqueries, ni les insultes. Tu es ce que tu es parce que Dieu a décidé que tu sois ce que tu es. C'est pas parce que les hommes ou les avis des hommes. Non. Tout solo na bana. Bana na biso. Baye bana kokula. Bakemba. Bazana ba nerf solide. Parce que environnement oyo. Ezala na poto, ezala na Afrique. Environnement o bana na biso bazo kwa nango lelo. Tango soto bande kokola. Ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc voilà la famille. Nalingi bino ya trop. Tokutani na live na biso ya lelo. Bisous. Bye bye.